te na balandi nyonso ya dessin ese tuta bango TV. Wa mwana nesa ko za mwana po état spirituel na ona yanga ekokanti. État sanitaire nanga na yo ekokanti. Donc tiko liko bimisanga mwana mabe na batu po po na ko finga. Pour ça, on continue à faire Mochodo de la presse. Bana oba zana éducation. Pour na Mochodo mutaza il est trasati. Na Mochodo mutaza zoba zate. Na Mochodo chela zate. Na Mochodo mutaza publiera mutakala na yeye moko na Mochodo azala raté na Facebook. Donc 1000 respects na Mochodo de la presse pour maman na bango yeyo. Plasma la sexy écran géant 1000 pouces. Botama muluba pembe olobaka na lolemo ka sentiment moi ça mi pende ya propre ezanga ndute ezanga tâche quoi. So boy ça mukino pona sina la kisabino mi pende ya oloba kutu ezanga ngote mutunyo satala nga ebike mi pende plasma ezanga na nduta. Ndeka na linga bino mingi on appelle bino ba joyeux Noël ba bona ni ba meilleur vœu na bino belé mingi na ba oyo bazanga nanga na en bon terme ba oyo bazanga nanga na relation bien quoi. Pour moi na Canada na ko boire mutu lisusu te na Canada pe na tie plus na bic rouge na ko boire mutu su na Canada te po bo escroka batu bo escroka nga pongi na nga bo escroka nga ba mega na nga na ko boire mutu Canada te bato na ebele na Canada na ndinga bien bo excuser nga ponga vraiment mutu Canada surtout na Montréal na ko boire mutu ti nga ba escroc ndeka na message na CPC bino Angie Soukari ma copine chérie moi soit kenda poto na 2 ans et bi France bien carte géographique à France eza maboko na yi. Charlotte Mavinga tembe stili moi si tembe yango mama ya Ephraim dara yo masa na ngai be ya elenge ponga na kopera na basi ya mabala na kopera na basi ya mabala quoi na kopera na bandumba te na kopera na bato bazanga mutu na makolo te soko mikuti na kata makambo ozotala ngai excuse nga ponga vraiment itani na nga te po kindu mezelo moi bien te moi si folu kwa mo bala ozana mobali na yo moko ozana position kwa ndenge plasma akoma na papa mokonzi na ye papa cc papa mokonzi ne bo maman mokonzi papa mokonzi azalaka. Pourquoi pas na Tony Mulumba mon péché mignon na Cape Town bambo tene belé na okenanga musika te na yebike bombo nanga kala bombo la plasma ya bino plasma kala na télé na TV na dessin c'est tout bango TV wana pa bor na nga na betela ngo tolo ya ngambo ko ya mutu te quoi ya bata Londres wana te ya nga lelo na yebino sujet mo ya kitoko makasi. Tebera na ko pesa na opek ba conseil à part ko lo ba makambo na ba ninio na ba ninio ya ba ninio na ba ninio photo e ba pe dans ko pesa na opek conseil yango lelo na ina sujet mo ya conseil vraiment non to meka na ko débattre sujet wana lelo ya comportement ya ba maman na biso na ya barrière parents na biso bana oto botami lelo na bana oyo ba yoko botama na sima mkongo na biso façon tozo se comporter parce que ngamo pe na métier na kati po na za na kati wala po nga na mama mobimba te etala ezate et à comportement et na bombe na tatouage te koto pe yango ezate donc à l'aise va beta lingo na mon Congo te quoi yango moni na sima caméra na biso toza na Darling Love la canon la patronne donc multifonction donc multi donc na éviter la bengeni tout travaux a film ma rappel à sima caméra la moni pati mbui papa ma pasta donc papa ma pasta ba fleur rebelle pour accepter ce débarque. Et puis, c'est bota na biso manzita sana que bota pose rater sentiment ya bana. Okotana ni na profil ya WhatsApp, okotana ni na profil ya Facebook. Darling Love fungwe la biso plateau na biso to ba mona ba invité na ngai ba mo ba zo attendre pour nga na tika mutu a se présenter. Ouais, merci beaucoup Darling Long de fungoli Angie Soukari sali bien makasi mukuse ya talo. Moi c'est pepe. Mukuse ya talo. A sepeli makasi quand na ebisa ibinoke. Baba invité nanga bango yeyo to meka débattre sujet o eza que comportement ya ba famille ya ba parents na biso pona ba fille ya kini ba mona ke mobali aza na poto akoza la ndokité akoza la magicien te oyebi mobali te okokende na ebongo sans préservatif oyebi mutu te okonima ko to restaurant allez sayo or ba maman na biso ya kala bazai ko banga maman biso pala ta robe fala tango na jupon. Papa na biso bazaro la ta bien lelo comme ba jeune garçon pantalon faisant na se ya loketo sous-vêtements ils ont monana basuki ndenge boko boye na ebité so yesa ndenge ya mode o ya biso ya mode ça mais eloko baby si mokili bien beza comportement na biso eza bien té tozo se comporter bien té mais wana eza avis na ngana o ya bato ba komela ngai no linga ba o ba sa ba se présenter après wana no zo avis ya moko na moko to débattre sujet yango. Bonjour tonton. Bonjour. Ba on so ba on a dessin c'est tout bango TV po
comprendre que ça nani malgré tout ba public no ba yebi mais toi atali o lelo tam so yebi yo te a découvrir. Bon, on a comme on a arrêté pour le standard. Artiste comédien moi on va la vitesse. Bon, merci beaucoup. Zakanga. Arrêté bola, merci beaucoup. Toke pas tonti na biso. Oui, bonjour Nanou. Comment on a j'ai la Beckham, la Cléopâtre, hein, de la presse congolaise, en plus l'internet quoi. Moi c'est mon c'est quand même la vitesse némo. Oh là. La vitesse némo boya ba mochodo quoi, hein. Oui, que ba maman na mike binza bokanga déjà. Po Beckham aye ma be soda makasa banga le côté tout est faute. Il t'aime. Ouais. Tonton Abisso. Ouais, mbote maman nga kombola ngai Patrick Konga. Oui, Patrick Konga mutu mo onzamba salaka. Merci beaucoup Nancy Bolandi moko na moko se présenter na façon na ndenge na quoi. Wa boy na sali mukili ndenge na biye ba mona ba mokili na bango ba ko inviter binoti. Ah wana moni grand frère na chérie Pati Kobetox. Kobetox, ha, et ça l'a bien quoi, et puis ça zouate, Matika Songoetu, Macha Moumenu, Fredika Songowani, hein, solo là, non, yango et ça l'a moi bien pour la Londres, on a dit qu'à la rana yo quoi, pour bah voilà, me souffre vraiment donc il faut pas débrouiller ça moki, on a battu na bango, standard. Pesa biso moi à vie na yo par rapport au comportement ya ba parents na biso barrière parents na biso na o biso na façon biso to vivre le balobi ke bino fo basu ki soki ndenge nini il faut pantolo fo ezala kana se ya basi kuna donc il faut alinga mobali bien mobali na fo américain na ba restaurant mingi ba komika trop Facebook mi bala poto yo roloba nini le roi là. Bon, place bon. Pour nga azala mingi na ba recré fort. Ndenge monde le comme ndi mukinde ko mosala pour na mo buzo ba mabe fort. Oh wa et mon mituna nzambe ko suna mizarata n'époque wana j'espère que ngoza nango bien mais ndé oza papa oza koko oui c'est normal que ça bien que non à ta santé de la za simité c'est bon ça bien papa pour ya génération le lot génération le mabeza trop tout temps la mabe nyo ça rama bil mabeka ya mon na suna vendre mituna nzambe pourquoi fallait que tunde génération où ils en ont été tout sur la génération là oui non tout le parce que tout le monde a atteint le niveau banda tout le monde a que non papa il y a maman la bisu akala papa il y a maman bisu akala ne ba maman ya lelo ne ba fille ya lelo moi que non ma bezali pour nous on a ba que non moi c'est bien ba toi bien entre maman et papa c'est tout oui. Merci beaucoup Aristée, on les a propos non pour les moments non nous. Alors pour na ye batu malamu batu ya bien ça papa na ina maman na ye pour parce que ba maman na biso ba ko se comporter na ndenge mususu biso lelo oyo donc il faut moi mpende faut ça libanda moi nini na ebité quoi mais quand par là yo lo banini pour comportement na biso eza bien té todo se comporter bien té batu belé ba bengi nga ba esinga lobi ke bana surtout ba fille à télé bolinga ka mpende faut ça la libanda il faut ça que mon père n'est pas un problème mais comme il est matin niveau comme il va me souvenir que à sali Facebook moi ben à se filmer à mikangi ba photo ya mutakala à zuango à publier on a Facebook aux unité na or que ngana bi ke mutakala ya mutu et ça sacré bino ba ko publier on tient ba Facebook on est so benga OK buzz oui pour ngai nakolo baboy et ça dépend de la éducation où tu as de bas âge on comprend parce que ton lo baké o tengai na lataka elamba e bomba nzoto to alati elamba boye aza mobulu to boy non tout le monde on a ba Facebook bien sûr na Facebook eza réseaux sociaux to ba réseaux sociaux même sous ça la connaissance momo ya kala to famille na ba kenda musika moi rejoindre ba les sous ba numéro de téléphone exact voilà ka to fongola ka ba compte Facebook pour na ko solo na bango ko za contact mais o koloba ke mutu akomi ko tsaka ba photo na e aza nu atie ba image mo ya bien te azo luka soki ba mibali wana eza ça dépend éducation na c'est que ba parents na ye ba éduquer c'est que ba parents na bazaka bana mikie ba no tambu sa vie na ba onka boy koloba te ke obiso ba fille lelo to kola lelo to ba garçon lelo to za sale comportement non éducation non to za mabete éducation ou tinde pas na biso ba parents pour ngandi na lati boy na za ndumba te eza kaka ke na bi na za nga fille mo ya
tendance il faut na sani dans le mode quoi moni o eza na mode on a latibo mais elingi koloba te ke so na latibo to na za na ba internet elingi ba ke na za ndumba te mais ba oyo wana nde o bazotika ka bazosambwisa banzoto na bango babinzoto a mwasi eza sacré ntango yo ozosambwisa bongo yo ozela jugement na lola mpo nga na tindo te ntango ofongoli compte Facebook otika mitakala otikala nzoto no libanda mpo mibali baye ebele esi yo te eza kwa kwanga o babechantio basomba yango te baleka yango kaka eza kwa yo moni kende na mimoni si za grande fille onga lekiki ngadi bakoma obenga bino banani mama obebisa nde vi na yo mpe yebaki okoma mpe abebisa vi na ye te maza célèbre azoyo ayebani mokili mobimba bato so batanga kombo na ye so asali mweloko mwa abwaki kuna na YouTube te atuna ngai na bato oyo azaka na bango mpo ayebi onga na oloba mpe bato bayebi ke mutu ninga na otuta mpo nga na bangaka te be tute kota oyoki nayebisi yo omisambwisa na vi na yo mpe babokilo oso histoire dizo olingo bala boya yo mubalo obalo faut saka voyer le quoi yo azaka mutu mobo ya bien te le quoi yo pour mutu pas responsable les kana ba de l'école et grand messier a que linga moi c'est le quoi yo te oyoki mama pour na pas désolé et c'est éducation de outi non pas ba parents pour nga ba parents na ba la kisanga te ke na internet ndati kanzo to na nu na ba relation belé o ba relation susu kutu ko bozi ngo sima na biso wana kacha oyeba merci beaucoup na moni pena ke beka mazana kanda makasi émission ça na ngona nous deka orozwa pena ta ko se déchaîner pon pena pas place madon mutako simba zate oroloba o lingo loba soki l'état ça ma pour la mutunyo so mutakufa na makala zate ko so mutafingi ofingi eza bongo eza éducation to yokuta na internet Patrick yo lobi nini par rapport au tozo lobila awa bon merci la question na yo premièrement on loba que non jeunesse to génération oyo ya lelo eza ya kobeba te eza mpe mabe te biso nde bato toza mabe génération eseni ok génération lelo eza génération mo mpo na nga kutu eza bien eya génération mo ya mapamboli mpo parce que nga nayebaka ke non mapamboli par rapport à ni Patrick na okata yo mapamboli par rapport à nini parce que bamama na biso ezalaki 14 à 15 ans babali mwasi ake libala mpe babali ye na mbongo mais biso lelo oyo komona tozobota kaka bana ndenge wana osi mobali boboti bana bazobala biso difficilement lelo koyi mobali mpo abala mwasi fo basangisa mbongo bamobali mpo babala na mokili ekomi à l'inverse mwasi fo apesa mobali mbongo oyebisanga génération eza ya lipamboli par rapport à quoi wana siko eza nini eza mwasi wana na mobali wana basali makambo na bango oyebi makambo ya kobala mwasi lelo na 15 oyebi ti lelo ezali ti lelo ezo existe exister na ndenge nini par bino bolobi ke faut kotanga faut kende université faut bona mais bozo tanga ba université ngo bozo bima pe bobimi lelo roté na mutu au sala demande d'emploi bozo ko raté oui aussi diplôme d'état ba poser question en français bozo répondre té mais ko so batie liboso TV azoganga on dirait mutu amalonga mais oluke mona malonga ngo bena biki na papier ezate ba konza ba voice mama ba biso bazama yele mama biso ya kala na peso exemple moko oyebi ngai bino ba journaliste internet na landi ba journaliste internet ebele oyo na prochain yo kotala yo boy amuto tangi oui papa na peut-être ba misu ba yebi batangi na bango te mais ba le kara TV oyebi batangi te mais ba le kara TV pour ba présenter ba émission na ba star pe alors ok est-ce que on est la génération que eza mutu ye moko eza génération excusez Patrick, na kati yote. Tout comme moi le moyen pour na lo bala yo. Maman, donc c'est on continue na comprenez c'est l'ambiance du plateau. Donc pour comprendre que le là ça sombre. La mode est standard là Patrick na mode déjà maquillé ba aussi batté. Donc là c'est batté quoi. On dit que son là fait ça le micro. On dit que son là fait ça le micro. Patrick, s'il te plaît mon frère, excusez. Façon na lo bela. Na ga suna vandi ba génération kala bien papa na nga génération wana ezali que non ba suka ba quatrième humanité moi pe que non papa ebi nyonso tout le monde que non mutu aza abîmé ingénieur na sta bien wapi na sana ami mo boy car non otanga kombote pas na bango aza assisi moi aza ingénieur papa na ebise que non mon frère zone fils que osaka plaka ya nda studio a habité soit habité mutu ni wana oloba eza génération oui
Génération oui, tous les monde partout. La union sont 100%. iPhone. Tout se comprendre, ce maquillé l'équipe va zapper biso peut-être la place on va s'appareiller mais ce maquillé l'équipe trop tellement c'est très important et ça pour moi vraiment bien. Surtout les autres maquillé trop indi sucre au moins bon ça ni on zapper biso et ça la bien té quoi. Patrick il faut que soit temps ya royoka na surtout suite en royoka na et ça la biso bien makasi bat o ba olanda biso sikoyo ba comprendre le on dit to lo bapo to lo vraiment est très important. Par rapport à parlant de la maman, biso ne toza boy to na génération mo to benga o temps de la grâce. On se comprend pour vite sagesse zali. Comprendre le lobby so ba par rapport à quoi? Il y a mon ndenge zo évoluer. On peut perception biloko ezo la vitesse sagesse. Vitesse sagesse par rapport. Pour na bato ba olanda mimi pour na ngate mimi pour na bato ba otala ngana na descendre tout ça bango. Voilà, liboso biso koli to ebagi lelo teke ko lata to bano mona ke ba papa so lata normal chemise pantalon tissu, chaussures, c'est tout. On se comprend. Mais le lobby sont comme l'autre, moi c'est moi téléphone bien, iPhone, Android, mais papa ne bien aussi. On se comprend. Bon, ordinateur, Zaki, série ou Zaki, mais ça, oh, comme il est loté. Mais le monde doit évoluer, parler de ce genre d'ordinateur. On se comprend. Mais la minute, c'est quoi équipé. On a maman a été kakwanga, on a Android, on a iPhone. On a été que le monde est comme évolué. Mais comme dans 4 ans, nous n'avons pas baboy. Nga na boy kozala na bino ba iPhone T. Na boy kozala bozala ba garçon Android na ba fille Android T. Na boy bozala ba fille moko ya swag te na bité ke bozala salité. Mais comportement na biso eza mabe. Comportement ya jeunesse lelo eza mabe poani na mabe nango eza nyonso. Le kala to yebaka ke kindumba eza ka pona ba baso ba ke otema na balabala. Mais lelo na bana ndako baza ba ndumba. On sala kindumba sur Facebook. Boy tindela ngaye azui pa kangi atindi. Or, teba biloko la peut-être temps mususu na boye ba mwasi ndumba. Teba mingi mi ba ndengolanga kisi ya kisangani ba excuser ngana ya nini ya ba mongo. Teba mingi kindumba ezaka ba mongo ezaka na bato ya kisangani. Nde teba ke ba femme libre bango na bato balinga ko balati. Mais lelo oyo ekomi mabe na biso ba luba oyo to komi okomona pe mwasi ya muluba atelemi osa kindumba. Eza passe hors teba ke ba luba ba sabala bango na ba 10 ans 11 à 12 ans, à cette jeune alibala, ça devient un balé, ou soit Patrick, bah oh bato basolanda ngana yo, bah na posa ba retenir quelque chose moro ya bien. Comportement na biso et ça m'a bien na boy ko na iPhone T, na boy ko na Android T parce que moto apesinga sujet oyo, abina nga plasma bato yo ya na plateau. Il faut ba démontrer et loko banima quand même que mabe ezali. Tant mabe ezali, lokola yo zape parent, oye ba pe ko pesa toli, peut-être na mutu mususu pe ko taza mukole pa na yo à cause zape toli pa ah loko Patrick alobi en tout cas pa na mon eza très capital a ju à retenir en pasa ile ngo vie ça nini, ole tengama et qui tout droit. Na ebité parler au kolobani. Bon, merci maman. Bon, comprendre tinga maninga micro ça pas na yemoka simba ngo yemoka dunda. Ngamo na dunda ngopo nde unanga zo pe chance à yoka. Comprendre. Pour si je me boy faut ça quand même intellectuel pour répondre à question là. Pour place mayo pe ça n'importe qui te micro. On se comprend. Au moni exemple na rolo banga ki na mingi to na exemple. Moni téléphone o eza mabete mais eza mabe. Donc papa tanga sombeli ngango Patrick ngana ayibisinga Patrick téléphone des dictaphone oui exemple ka no to mona comme téléphone abi Patrick téléphone o poto sola ka mengai na longo na ko sola wana na comme na option on a kangi photo boy na tindeli oui na kangi photo na tindeli amina ngai to connaissance na mo photo na za ni est-ce que papa la mtayibisinga na salango eza option on a kuti na kati ya nini. Il y a pareil on a aussi là. Mais il y a le bate qui est local là, mutu soka tindi yo o abengi yo no biso zo ba tentation na mutako bengo non place ma ponga na tindi le bongo faut ça la boson ça benga c'est non. Na ndimi ko kufa pauvre parce que na liara le bongo salité te JP panda mon vieux privé.
asalelanga makambo bien mosuku to nakoloba na TVT eza mpona tindela ata photo ya liboko na nga ti amona bafoto na nga so na publie na Facebook amoni yango soko commentaire soko aimé a aimé eza teke mpo ya nini te otali mutu lokola JC Kanu le mystérieux le miraculeux le papa social mikolo na obenge bongo jamais na tindela ata photo ya liboko mais ve na nga tindela nga ba feuille mo pe ba 200 ba 300 ozomona eningi lo bateke mutu so ayebi soke tinda elobi teke nga lobi teke ba parents ba tindi yo te yo moko no foza idée wana okoza la complexité la mutu aza na poto po mutu aza na poto lo banoka ke tindela nga yo zo tindela et jamais esimba te ata eloko yango yango totoko solo yango mpe na papi kane na obenge mikolo encre correcteur azo corriger bango nyonso baya bakosa na bango bayaka na bango nango te me bakosa plasma ke bayaki nango me papi kane aya nango nazwi yango ozomona ayebisi eloko na bike te bafille ya kine mpena bazo se comporter bien te baopesa biso soni surtout na ebona yebi te soki na bamali bacameroun makambo yango ezosala me nga nazoloba bango parce que je suis congolaise yango nazoloba onga nazo constater na mboka na biso surtout na bato ya TV ya média ba théâtre ba journaliste ba chroniqueuse en tout cas moyen te ça kaka lobby omoni libele ya wana ba publier na la bouche yo la bouche lokolo yo vanda na kapona ba nilité ya bato ko publier yango en tout cas là vraiment que la makasi mbanono pe ko sala mukolo ezali mukolo ko kufa continue ki la bouche na sa mabele Patrick Tingama na moni la lobi so pe trop bien on lo ba fille ba jeune fille ba tontine o boleki na moi âge na ba fille pe ba na poto ba ba fille poto musana ba ngo na boîte de moi mbali mbongo faut c'est que non ça langa na vidéo oui non ba ke na ba nyonso pour ngazanga be comme tout est kota oui non le conseil na opesa bino ba jeune fille ko ngai bilo ko les ko ba internet muta bengi so monani ka partir à Facebook oyebi ete oyebi famille te oyebi ta dame nete ote osenge moi 100 morobo pour na $100 ote kanzoto na yo pe osengo nini exige pe ke alobi ko bombe longité tindela nga nzoto no mobimba na sa nini na mona yo otenga nga nzoto mobimba po sa na ngoni suza po so tindela nga mbongo ko senga nga nzoto na nga te to pe bana basi o boza poto ba jiken na biso et comme que moi mobali so lingi moi buchu na ki po mi ko comment soutikela ba oya biso akinte ba buchu oyena awa na kini avant tindo te tindela nga moi imagine no tindo moi 300 tindo moi 4 sabino pe atake ba zoba atake batu mo be bo krakaka ba sutukela o ba benga bino ozui otindi otinda pe wana te abite amote pecho na sakana ine azisa tindi supa muningane mususu video muningane susu asakali na ba sakana nzoto na yo indirectement oye ba te sanke ba bimana yo conseil na pesa bino ba basi tous à fermer on comprend tous à fermer ba réseaux sociaux et ko sabisote nga moko pe na victime nango on comprend malgré la sala ngote ba senga ngango pas mutu mo ya poto kuna na France soko tala ngo pona isenga tala pona olobela ndeye wa mukolo wa papa mukolo c'est respecté oza bana oki nga na mwa mke na famille na poto na koko tindo ba image te pona $100 na simba $100 simba 200 maman na ba kara na ba maison ni awawa ekoti na biso mbo na ko craquer 100 note na ko craquer 50 note po esomba vi na ngate ebe bisande kutu vi na ngai be ba tanti ba fille biso no pona ba internet o comme c'est internet lokola nzambe mutu moko azali banda kuna na France to na Belgique ba comme c'est internet te ba comme si batu bazaka na poto ba nzambe kasi te to chona internet pour ani seke internet ezala kite mais ba ngape mamona batu wana te na sens wana yo ma comme songo lokola nzambe ozomona et comme mutu mobe oyebi yete omona na yo yete soki aza koka soki aza nani soki aza criminel mo na pota bo makabatu kuna oyebi so za muta bakisi ayebi so tindela nga nzoto na yo tindela nga boyo on nzoto pe exiger abi faut tinda mobimba osala pe o bal ko pesa na sima pour na $50 pour na $100 et ça de yo mona na c'est de film pornographie derrière oyeba te l'état d'esprit na yo déjà on travailler yo et on peut ça conseil na ba chroniqueuse o bo sala biloko wana boyebi o bo sala kango kotinda ba partie team na bino ozo comprendre otinda bo tinda ngona ba photo bo tinda ngona ba vidéo eza kitoko te eza lokola ngai moko Beckham on comprend Beckham la Cléopâtre ngapi na tomba ki victime nango na ndenge nini na tomba victime na ndenge nini na sens que mutu mo za photo kuna asa papa papa mkoto sola kana bien ote na za posa na